Nanya kokuta lola, nanya kokuta lola ye. Nanya kokuta lola, nanya kokuta lola ye. Est-ce que zali poyo lobaka en langue? Non. Est-ce que zali poyo pesaka ba offrande? Non. Est-ce que zali poyo pesaka ba dim? Non. Est-ce que zali poyo teyakai? Non. Est-ce que zali poyo salaka ba miracle? Non. Est-ce que zali poyo kindaka ba église? Non. Est-ce que zali poyo mi bengaka mona nzambe? Non. Est-ce que zali alors ezali nini? Nanya kokuta lola ye, nanya kokuta lola ye, nanya kokuta lola, mama ye, nanya kokuta lola ye. Bien aimé, nanya kokuta lola. Quel examen! Bamsu bakanisara, lokola zo teya, nde kokuta lola. Lokola sara ba miracle, nde kokuta lola. Lokola kendaka d'église la bango bâtiment wana akoma kutu partenaire sia nde akota lola nani akokota lola musu banda so bandi ko parler en langue nde mutazu liboma ese parler langue ezaka bongo dogo dogo baka baka bege bege pour moi le bimisa maka musu ba bimisa raté yebi bino nous on vous regarde seulement nani akokota lola nani akokota lola alimia nani akokota lola tangi bangala nani akokota lola est-ce que zali poyo lobaka en langue? Non. Est-ce que zali poyo pesaka ba offrande? Non. Est-ce que zali poyo pesaka ba dim? Non. Alors ezali nini nani akokota lola? Bien-aimé dans les seigneurs, nani akokota lola? Est-ce que pour le baka langue, tout le baka nini, tout kindak église, au comme partenaire, au mibinga ramona nzambe, nani akokota lola? Bien-aimé landa émission oyo, au côté yama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Amen. Voilà, donc un plaisir à écouter Nabino. Comme d'habitude, voilà, donc tu écoutes un sous le mandat en colo.
Quelle grâce. Ma pinga yesu. Amen. Voilà, nana kokota lola. Donc déjà nzembo kitoko oyo ils ont annoncé thème émission na biso alelo qui ira au ciel. Nani akokota lola. Que merci beaucoup d'abord mon frère. Que Dieu te bénisse frangin. Voilà. Quelle grâce. Comme on a tenu. Amen. Voilà donc voilà mbande balandi de l'autre za awa moi l'espace oyo ya bibiso de l'émission de za ko salela bino awa ils allaient pas ya Yunishe Banze ils en a à Lost Yunishe Banze donc Yunishe Banze mutu ayambi biso lelo la kati ya magasin na et puis ils allaient restaurant donc adresse nango zali Gent Sesrat 92 na 9300 à Lost bon maté un grand magasin exotique beaucoup tableau na biso africain nyos ba pondu ba loso ba kayabu c'est-à-dire ba nyos oyo okoyi kozwa oyo utaka Afrique ils ont la carte magasin en dehors de ça également ba pan na biso ba maputa nyos ezali awa ba to ba sala ba fête ba la besoin ko lata ba uniforme bien awa stock ezali illimité c'est-à-dire okozwa nyos oyo lingi akoya ko lata même 1000 personnes ba maputa beaucoup ba bijoux eza kotekama awa ba sac ya ba mama ba produit ya nzoto ya malamu oyo pona ko tia nzoto bopeto loko nyoso ezali awa bokuta eloko ozanga ezate et puis en plus de cela ils allaient également là ba transfert de fonds donc bokuta ba Western Union ba Ria ba GLS voilà donc vraiment Western Union nyoso oyo kotinda mbongo na Afrique ils allaient également la carte en magasin oyo en dehors de ça comme dans le lobby ils allaient dans grand restauration à volonté. Wow, on peut se cambo au lien n'engolingi. Quelle grâce. Donc ils arrivent vraiment kubungate. Donc Gent na Lost. Voilà, na Lost. On a Gent Strast 92 9300 à Lost. Vraiment la communauté boye belé, ils a sœur na biso. Tout tient na rapé ba poids. Sinon ba ça na ba poids, ba tient na ba poids. Ils a na place nda tout tient maboko ndo ça qui ndi liboso na kombo na Yesu Kristo. Et pas Yunishe Banze ser na biso. To pesi mbote. Et si Kazali mbote vraiment maman Yunishe Banze ayambi biso kitoko awa. Et puis pour na ko bakisa encore ba kotinda bambongo na Afrique. Na Congo na Kinshasa. Kotinda boyebi kanje to tinda ka bambongo na ba porte-monnaie mobile la bande na biso ba M-Pesa ba Airtel Money ezali application moko ya kitoko sécurisé et puis assure pour kotinda mbongo comme on ezali Sendwave ezali seulement ko télécharger na kata téléphone na yo donc quand tu télécharges ba application au télécharger ngo ba to ba Play Store, Apple Store, Google Play on ko télécharger cette application ils ont le logo dans le besoin de pangwe wana il y a on beaucoup télécharger on s'identifier on s'inscrire d'abord effectivement pour la cocotte dans la carte il y a application c'est tout est simple on s'inscrit on tient aussi numéro à carte na yo on banda ko utiliser et bien on tinda mbongo ndenge olingi na Afrique na bandeko na biso na ba mina yo voilà donc et puis ce qui est bien c'est que par jour on tinda même 9900 €. Et par mois, ils allaient 2500. Ça dit qu'ils allaient vraiment un avantage. Na biso bat auto tambour au lieu de ça, mulumbo, ya tellement la baja soit no lembi, ou tout simplement chez toi à la maison à n'importe quelle heure tu peux utiliser cette application pour l'outil d'ambongalo. Bato oyo bazoti na pour la première fois, ils allaient également la code de promotion. Sur le tiki combo la promotion, code de promotion Alemia. Voilà, vous avez la bonus également. Il y a bienvenue pour l'application. Les allez vraiment pour la biso congolais pour la routine d'ambongo beaucoup plus facilement. C'est Sendwave, cette application à télécharger librement. La carte donc il y a un téléphone mobile Nabiso. Voilà, on les allez pour la émission Nabiso. Alors comme dans le lobby, titre émission thème autour de la lolo qui ira au ciel. Alléluia. Nani akokota lola. Ça c'est le thème principal de l'émission Nabiso. Il y a lolo, mais bon, ils ont un sous-thème également. Je vois qu'il y a un sous-thème, ils allaient tout lobela. Je vois et là qu'ils ont occupé les réseaux sociaux, ils allaient ba image à boquet na cimetière. À la ligne na cimetière, azali ko la casa ali ko sasa azali ko lobela contre concert Fali oui kozala donc na yo arena to ko lobela ngo et puis tout le monde également na ka Fali ba kepe na cimetière frère chef me rappelle ko expliquer biso a interpréter biso ba image wana amen sur le plan spirituel ils ont une signification parce qu'il y a des gens aussi qui prennent ça au sérieux parce que l'amusement ça quand même na cimetière on va un peu expliquer biso na kati émission na biso lelo et puis en dehors de ça ils ont dit également na muto ba benga soki Laura Sokoko a sali émission moko polémique ya makasi oyo alors nani Sokoko Didi sto na baki Soko Beach
Il y a des sokoko. Ayaki Aiko Lobela Mabe, ya Alia, maman ya Didi Stone, ex-femme donc ya Koffi Olomide, à Lobeli vraiment Mabe. Libalabat. Voilà, donc et sali polémique et sali, on a vu également la fille Didi Stone. Didi Stone également a répliqué. Point de vue quand même par rapport à nous, c'est quand même maman Bobo Tinaïmbana. Il y a un peu de respect, quelque chose de problème. Voilà, donc il y a autre lobby dans la Katia, l'émission Nabiso, il y a l'homme frère Jean Façon. Avant tout, tout est dans le bon même ça. Tout est bon. Nabasoko bicho. Même déjà titi de prière, tu bien mon émission, tous allez effacer, nous allez élever pour écouter ya bana oyo ya yetu. Bondeli au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa merci. Dengo zo télémisa biso papa tous les mbaté, ozo pesa makas, malgré ba combat, malgré ba maladie, malgré ba souffrance, ba faiblesse, papa oh nzambe, ozo pesa ka makasi pour te mettre ma lumière, est-ce que ténèbres za ko régner, pour te mettre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Satan a tia piki ba racine na nzambe na pour te déraciner nyon son nzambe, pour te mettre ma lumière, te mettre ma parole, est-ce que mensonge et sur place papa na milima bana na yo et angozo tinda biso papa pour na bano ya yo nzambe bato yeso akufela papa baza la libérer bakabona na bato ya mabe pena makambu ya mabe balanda kaka yo nzambe totiki message na mabuko no pambola frère nanga limi nzambe ozo pesa makasi mikolo nyonso papa poto za ba soda na yo nzambe papa poto zo bunda contre bato oyo baza ko bebisa musana nzambe papa pambola pesike ya mbibiso papa na kombo na Yesu Christo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Quelle grâce. Amen, amen, amen. Ningana, soyez dans la joie, bande konabino. On est là, to lobaki nabino. Nyoso toko mona, nyoso toko yoka, toko bimsa na poasa, makofi, bambeli minduki, toko bangate, to zaba to liboso te frère. To zaba ba ene na biso na foi, ba buma bango bazo mosa mutute, bazo mbonga mutute. Kaka pona vérité, mukili lingi vérité te, mukili lingi mensonge. Yango to mbaki Sodome Gomorrhe na frère so papigen. Sodome Gomorrhe batu balinka kamabe, même si tu as la lumière. Même par force, beaucoup de mango au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce. Vote la papigen. Alléluia. Papigen tolobe la vie. Amen, amen. Naza moninga na yote. Moté maman erga. Quelle grâce. Papigen mbote zali mbote également la pitch au patch de Norvège. Alléluia. Bon santé. Voilà to ko takata émission na biso. Merci frère pour la prière. Thème na biso ya kitoko qui ira au ciel parce qu'il y a un pesa mutuna na ya kokota lola frère zali thème ya mnene mais on va peut-être développer est-ce que lola bina ça existe parce que badoso bakota peu doute c'est quoi lola ngo pe ciel on to lobaka ezani mais d'abord expliquer d'abord biso kokota lola nanya kokota lola ye nanya kokota lola nanya kokota lola amen amen amen. Est-ce que Zali Poyo Lobaka en langue? Non. En langue, on peut aller au Kota. Dakala, beaucoup. N'a pas bêtise, parce qu'on a pas bêtise. Vraiment. Nenga ba naipsao. Kona kimba molo ba bongo. Naipsao. On faisait beaucoup mayuma. Kosana biloko nyos. C'est ça frère na ko kota lola. Frère lola. Les années lola d'abord. Ba tu mingi ba kota lola doute bien aimé dans le Seigneur. Lola ça existe. Frère après mondo yo, il y a un monde où ils ont la biso. Voilà. Il faut batuboyer bakayango. Et là comme ça, il y a comme ça côté aka sur yango. Oui. Comme ça côté aka sur et puis c'est au terme kala. Na mona ko vidéo on sert na so Sarah atinda le belango mingi. Donc et ça existe. Batoma bébé bana bisika na bango ba ko kende, batoma lampe ba bisika bango ba ko kende. Donc là existe, ça dit que après l'iwa ou bien après jugement. Ça c'est. Tu vas expliquer moi. Pour expliquer, faut que les na Armageddon, faut que na Babylone ko tout wana, tu expliquer ben Apocalypse pour que bimisa yango bien. Pour que na na loyenge boyeti. Faut que expliquer chez nous. Na na kota lola quand même il faut bailler ba les anines hein. Kota lola. Lola faut bailler ba que non après la mort, il y a une vie. Et ça n'a pas tout la pembeni ya nzambe et ça n'a pas tout la pembeni ya nzambe te ndenge na lobaki na bino la fois passée moi na nzambe mon côté akelife voilà ya ngonza batina ka bandeko ya bino pamba te ba beta son de la trompette ozonga déjà na lupango voilà so ozonga na lupango te ozaka libanda place bana na satana ba ko détruire yo ba ko bundisa vina yo ba ko bundisa bana na yo donc okonyo kwama et puis ba ko boma pe yo voilà moni okufi pe mais bango bakozwa molimo na yo te voilà molimo kozonga esika ekutaki na kombo na Yesu Kristo.
Amen, 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 amen. Alors, les deux alliés, nani à kokota lola dans le ciel. Est-ce que les alliés na procédure à suivre au plus de la gata mokili au truc à suivre pour prétendre kokota lola. Amen, amen. Et puis ce qu'on couvre, est-ce que possibilité sous ces alliés bien n'est bon. Tout le monde peut comprendre la émission d'habitude les frères. Amen. Est-ce qu'il y a des critères comme ça? Donc, tu as verset Moko. Oui. Dans Matthieu, il y a Matthieu. Alors, Matthieu chapitre 7, na verset 21. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ, frère Yoka. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà. Mais, il a dit, avant de continuer, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, nous sommes au Sambela. Et on peut appeler ça radime, on peut appeler l'église, on peut appeler on peut appeler miracle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà, bango tout est attendez qu'on a zolandanga, on a église, mais tout sera mobile na yote. Voilà, on a église, mais papa, au commissaire va chanter basi na yo. Mais non, donc dans la kokota lola yoka. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, yoka, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Yoka, verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Voilà, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, ça veut dire, donc, ils ont battu Bélé, frère, n'a lobaki. Bana ya Satan bazali, bana ya Nzambe bazali. Donc, bana ya Satan frère, bangonde batondi na l'église bâtiment wana. Nzamba ba, je vous ai jamais connu. Yana batu Nzamba yebini bangote, bangonde mundi bangonde voilà bana Satana, balinga place batu bazali Bélé pour ba œuvrer. Yango moni sozo kende bazandu wana bana Satana batonda ke Bélé wana. Mais place balinga ba fête, na ba fête, bazo bumbisa batu. Pour semble ba monoté. Yango ba mundi ba sana ba concert, mundi ba concert païen wana. Batu bazo kufa, batu makambe Bélé. Mais moi, je suis en ignorance. Moi, je suis en biloko wana, zomona ba concert, ba fête mingi. C'est pas bana Satan, moi bazo bebisa ba fina bino, bazo so appelle la vie à prière. Zomona. Tout le monde qui document ba sala témoignage, ayi bango ba ko evri mingi na zandu. Yana ba messa mingi mona na zandu ba ndoki, ba misunyo zo quand misunyo ngombe zo eza batu. Mais bango ba bige soko za Nzambe, okutala kutu bangote. Bango ba yebaka. Mais mutu azana Nzambe te, omona yiko somba. Mutu somona zana oya Nzambe, noza na vie à distraction. Omona pe yomba biloko wana, omona ba cancer, ba nini zo, ba zo bebisa ba santé na yo, ba organe na yo. Voilà après ba okufi ba zumuli mona yo. Zomona, yango foza na vie de prière. Omoni frère, donc yeso rolbani je ne vous ai jamais connu. Comment yomuto sambele na kabatu? Yomuto osasaka ba demo ba mais albi ayeba kiyote. C'est ça frère. Donc ça dit bana Nzambe na zo ba toujours bana Nzambe baza, bana Satana baza. Bana Nzambe tala net emenea. Famille emenea balimbi sangai. Emenea zaki Nzambe bandakala. Azoba fils d'Abraham, frère. Il y a 2 jours noki nzemoni anzi la velele. Arrête. Faut vous comme lobeza kuna na nzembo wana. Mais okomona tellement que yema ozo banda kalanta banda tala ba interview na ye mais alingaki mokili mingi mondi ti ba boma ye yema ozo bazuka ba boma ngai basi bazu basi na ngai mais azoko ko kitete tina suka ko tina hôpital mais azolo ba awasana nzembo Nzambe après ko na osasuna nzembo mokili na Nzambe Nzambe beka bon loko so zungu na maboko na ngai yakaka mbala moko omoni mondi ba bundisi vi na ye pe ba bomie parce qu'il était loin de Dieu mais na suka papa se muli munayi amen alléluia voilà la version tangi bana Nzambe zali ba ça la volonté Nzambe c'est quelque part tout ça la volonté Nzambe. La volonté c'est quoi? Ça dit que ça quand tout voilà. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Amen, amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. C'est un don, tu bien pasteur, il y a titre, les dons. Voilà frère Nangaï, toujours le bas. Au moins, tu as la volonté permissive de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire la volonté permissive de Dieu, frère, au Tuninga, et allez mutu oyo, batouari sur batouari babangote, ozo sale la Nzambe, mais la volonté Nzambe. C'est-à-dire voilà, ça veut dire Jésus-Christ a fait 12 disciples. Moko azalaki wana Judas, azalaki ya bisoté, azalaki ya Satan. Azalaki na volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire Nzambe azalaki na besoin na ye, pambate mission na ye azalaki amema Yesu na ekulusu. Pour moi Nzambe ko teka ndeko na yete. Yozomona, fallait que moi na Satan azala wana pour yem takane ko teka ye. Donc mon volonté permissive, Nzambe azala besoin na yete. Je vous donne un exemple sur la Bible, okomona Élie
ayoki nzala nzambe atindi corbeau aleisa ye mais nzambe aza na besoin ya corbeau te aza na besoin de ya eli yango mpe toyebisaka baninga nanga mingi oyo exemple également na ndenge tozovivre mikolo volonté permissive okopesa exemple nango exemple nango eza lokola bafaux pasteur badenilesi makambo basalaka wana eza mpe na bana nzambe mpe mosusu bayebi bazonga na makolo ya nzambe mpo na bango mais nzambe ana besoin na bango te pour bon baza na volonté ya nzambe te pamba te baza na volonté ya satan donc bala volonté ya satan mais voilà nzambe bali ko bika na volonté nzambe pe akupe ko lekisa mwana nzambe wana après quelque temps ko longole wana neti biso nzambe tina biso pa ba mutombo ba mukuna tozali na ba mutombo na ministère même ozomona ale puis kuna nzambe bi omoni allez c'est ko bima kuna voilà donc nzaba ko longolo kuna ezaka mona osala mobulu ozimo ono teno na prison ne mobutu azibana te bona na prison ne kafela après bimisi bango kuna eza place na yote deti bango place bazawana eza nango ya nzambe te bango te bana volonté permissive en nzambe pour mon nzambe ça la volonté en nzambe ça na le verset moko dans un Romains chapitre 12 Luca et je vais lire au nom de Jésus-Christ dans lequel on a verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent. Biso mikolo yo nde ba pasteur kala bando senga dimité pesa ezaki mbongo te mais skoto senga mbongo pamba te to na tango ezande mbongo zoma lukuta babi ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, yoka ce qui est bon, agréable et parfait. Donc faire l'image non soko sala, il faut un discernement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas déjà ngana yo déjà la volonté nzambe pour ici to bengana to sala mission moko boy. Moi tamsonga na kota modu tamso poko to modu to malaka na nzambe nzambe. Ça les logos moto kutana te moi yo benga frère tout ça dans week-end tu ngabia tikana yo papa linga kinité voilà donc il faut que ça ramakamo selon nzambe que ça ramakamo selon mokilité les ngana pe misomo eleka ki boye to kotse ke logo mo il fallait que pas ezala to ça qu'on po tamso zaki ba pel moko boye to ko loba te yo makamna na loba moni après si c'est qui ba problème moko pambate to koti c'est que logo moko corps étranger na makamna fallait que to sala voilà donc ça veut dire il faut que ça ramakamo selon la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait. Limbisangana répond pour moi quelques musiciens msuba lobaka ngana ya poto pona jibe ngana ya poto pona wera dali donc ba comprendre raté batwana baza ba korbo donc bazaki na volonté permissive ya nzambe il fallait qu'il yokoma na poto père momoni neti ser na nga exemple na lingara mingi ser na so nono ba diamant auto pesi moté donc ça dit ayaki poto na BCBG le lo comme servante de Dieu le lo abala azana banana ye omoni akoma na kimia voilà mais ça na batu musu ba misa na ba mema pe ba vie beba pa bate misa ça la que loko pambate akomi mona poto mais azio loko mona bo moina yo ouais tam so azio étoile na yo tam so azio loko mona bo moina yo mais soko ze nzambe eza canal on nzamba lekisaki yo pas na besoin place ko koma place ko zana kimia na kombo na Jésus Christ frère na tema place sa volonté voilà volonté parfaite nde olobi wana faut ça comme la volonté en nzambe volonté en nzambe on va d'abord expliquer volonté permissive c'est ça la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu voilà parfaite permissive différence dans ce que vous avez de différence dans les alliés parce que aux ça la makambo ils ont la volonté à nzambe te na volonté na yo neti to kopesa le moko neti ba pasteur ba sali l'église bâtiment na volonté na bango moko ba pesi ba kombo na bango ba pesi bazaki ensemble bazeta msubaki le pied de Jésus to ba kabwani o ba tina le pied de Jésus o ba qu'est-ce que ba tika na le pied donc on comme ba orchestre ils ont la volonté na bango au moment na bango kuna ba lobi to sangana to cha mutu moko za la père ceux qui ya nini ba sa na Congo na zaki dodo ceux qui ce n'est pas dans la parole. Même les disciples comme Batuni Jésus. Ce que vous avez nana ko kamba baninga nana za mukonzi sabi non vous avez nous tout ba frère. Voilà. Donc on a bango kuna za boye donc il y a ça chef donc ça ba organisation donc ça selon bango ko senga ba dim bambonga batu ba sali ba bureau na bango azo yamba chaque après si ayamba chaque vendredi ozomona eza na volonté en nzambe te chaque dimanche faut que l'église dimanche eza jour ya nzambe te frère jour ya nzambe ça tous les jours yeso sala na yo mais bango pona bango dimanche ndé dimanche la semaine ba programme sur la prière
la semaine quasiment de passer le programme na bango on attend sur mardi passer à Yambaka mercredi tam sur chanter ba répétaka ceux qui vendredi jour à délivrance donc ça ba délivrer kuna kaka vendredi donc Dieu n'est pas là-bas frère nza ba tambola na biso nza ba sara makambu tout abi je marcherai avec vous voilà ba tout ezande bazana kacha ignorance moi ba tona bazana kacha volonté permissive de Dieu pour bazo tambola selon bango et non selon Dieu voilà c'est ça et la volonté parfaite de Dieu frère aux temple nanzambi yo mona partout au kendara tout monde parking mona voiture ezeli elongo to koti na kati donc ça dit nzamba zo tambola na bino azo batela bino bazo fungula banzela na bino na kombo na Jésus Christ mais la volonté en Nzambe frère est-ce que ezali cet esprit te guider pour ça la volonté en Nzambe ou alors c'est seulement yo moko ce que vous pensez que oh dans ça la volonté en Nzambe merci volonté en Nzambe merci vraiment na ba question zo pesa mais ezali Saint-Esprit parce que le banza mizo ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous frère il faut qu'on yo karamoli mon santo ça dit moli mon santo zo révéler au cause appelle moi zo idée moko ah il faut na salabo au tout Nzambe est-ce que uti pa na yo ce que uti pa na yo pesa ngai preuve to pesa nga signe moko on peut signer na ko solo ko moko ngato na ba na tikaka makamba musique mokili na fani ko sona ndako esi na beton pe na émission na yo na fani binoki Nzambe bina on dirait ba singa la litoyi na ko bino on dirait na kanisi on dirait na ki voix ndenge sikoyo komi ko tiki mokili avant ozonga na maman Françoise na chambre il faut obalayer na bi na télé na ndota la TV na bi est-ce qu'il na yoki yangoto na kanisi ngonga moko na bi Nzambe soki euti pa na yo yo moko yebisa ye frère même pas une minute mais on faisait na cuisine na mo rapporter fungami papa toko soula tenga binini anamora yo vanda papa tala pingano to vandi bi to boti bana to bala na te est-ce que pour to ko sala te pinda ke to bala na nano to kamona ba chambre na bi mama to fukama pe to sambeli donc c'était la volonté de Dieu frère tant de choses dans tous avec to ramba ba meka femme de bando benga biso na ba pesa nga ko beaucoup de médecin de nuit ko nga butu nga na za na voiture nanga waka pin na kina ba clair na kina ba trousseau ya ba clair ba ndako basi ozomona ba do benga médecin de nuit ozomona mais tela moto bon à ça la 5 ans au moins azana moi si mais bazala la chambre tout ça là plus de 5 ans même là sur le calculango au moins randa moi François les carapenda boya les carapenda moi François nzoto ba ya basa ki sangani wana zo les kilo penda boya ako pa provocatrice papa nako tanga mafuta la Congo te au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au moins frère tout ça là 5 ans na maman Françoise na beaucoup plus de 5 ans ça veut dire que c'est parce que c'était la volonté de Dieu dans un médecin de nuit avec le bête 5 ans parce que c'était et manqua pété loko pété parce que c'était si ce n'était pas la volonté de Dieu engé simbate donc on peut porter que ça ba frère mina ba sœur ming au côté libala moko ezali ki volonté ya Nzambete yango mona mamonambwa voilà ngene sakaba nanga ukutani na mobali à propos libala yaka to sambela to sambela to tuna si soko pe nga soni yo moko na chambre fukama Matthieu chapitre 6 verset 6 le ba na Nzambe avant de ça papa est-ce que ça volonté na yo est-ce que bisinga na to ko balana o mona kambala mo o loti pe ndoto bino ne bozo matalikolo to bolati donc c'est ça après papa ye wana donc c'est neti ngai maman Françoise nga à l'époque nazo to ki bana mikie na Bruxelles na ndo vanda ndako moko na copine na ngai omoni mais na ke Paris na loti ndoto lelo okuta na moso na vie ngabi bu nazani na ndako kozonga pe ozonga Belgique na kutela maman Françoise na gare du Nord banda wana tilelo ozomona donc na lotaki na ndoto yepe tanga zalaka mwana muke mukomisa c'est dans le bord de mission nazo tambola papa moi mukola vandeka ba bengia à l'époque section na ba 18 ou 19 ans abi mwana mobali na yo aoza mutumo akoyeba na kamingi na batu ndenge balobaka na français star moi fazo ba kana na mutu mukoso na abombango donc on a coûté aza na 21 ans donc on a coûté na 20 ans plus tôt est-ce que mutongo yé to yéti nous omona yé to yéti abombela ngango ti to boti bana ti mukolo na latake pété daibsinga baibsanga likamuno bandakala maman total ba signe papa na ye François ngai Jean-François maman na ye Marie maman na Marie Louise ye moko Françoise ngai François Jean-François donc osomona et puis tozawana qui pleuve qui neige tozawana ça fait déjà donc tozokota na 26 ans de vie commune et si tu bali ici déjà bana mi balinga na ye osomona à part bana nga misusu na bota sa et puis ba bali déjà
ozomona donc c'était d'accord mi coco il y a coco 5 papi 6 fois 5 fois pardon 5 fois papi voilà. Quelle grâce, félicitations frère parce que c'était la volonté de Dieu. Avant on sait c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que ça volonté na yo? Voilà, mon Dieu le bien nos unis ici. Est-ce que ça volonté na yo? Ce que ça volonté na été. Voilà. Donc voilà volonté en Nzambe. Ils allaient aussi au temple malam aussi en général. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Ce qui est bien. C'est par le Saint-Esprit. Fait yomoko okokate yomoko. Okokate fait les choses qui me cigarette na tiki cigarette pour na Yesu. Okotikate. Ozana posa toujours ya remela la cigarette. Mais si c'est la volonté de Dieu et si tu es de Dieu aussi bien sûr parce que nzamba za na ba oyaye. Parce que Saint-Esprit daza kati na yo. Est-ce que Saint-Esprit vandi mabezate. Ozomona mwana nzamba na lobaki okokweya mi otelemi. Bakani fait lima na hôtel moko boa fait lima sanga ida to ça ne peut pas faire lima eleki nango ozomona mena tino to bandoka na hôtel mais so yimutu moko avanda ne kaka donc donc basika ka oba donc vineka yango wana oba non il n'est pas de Dieu moi nzamba ko ya telemi ça c'est bien donc frère ndeko za ko loba awa ba ba ko ta lo les ali ba ça la volonté en Nzambe mais frère awa zoba volonté en Nzambe aussi na bala Nzambe mususu amen asali likambo ezali ya volonté en Nzambe te maza mona Nzambe donc akota lola te parce qu'il n'a pas fait c'est exemple la volonté ngolo biona non tout le monde comme libala akuta ta suna mobali mais mobali wana la tunaki d'abord Nzambe te soka za mobali la vie na ye siko babala na mobali wana akuta makambo na vie na ye c'est asali volonté en Nzambe te c'est que asali pe mabete parce que akuta na mutu moko un peu à la question image za malamu tout monde est sérieux a pe na ndinga malamu mais mobala za mobala vie na été avec volonté en Nzambe te est-ce que mutu ndinga na pe bakota lola te parce que ngana soko mwana Nzambe moko ta okeli filo likambo ndongo lobi wana ne ya ona biso soko za mosika na Nzambe okokoya na pièce ya Satan tindaka ba camarade ya mabe exemple lobaki mobali no ya vie ezali alimia exemple lobaki no bongo Nzambe atrasa bongo yo lokoza musika Nzambe Satan a proposé tangi bangala omoni so tangi la musika Nzambe ndeta so na ba famille également ba piège ya famille aussi mais c'est ça frère ba lien on a ce que yo za innocent ça dit que éviter mais c'est ça mais yo so za musika Nzambe yango na ça clair tant yo za musika Nzambe o sambela ka kutuke ozomona ba piège nous soit Satan et ko takeyo ba lien peu à famille o que bisu frère même pas nzemo na ba lien famille tant frère ça n'a tangi loko moko alléluia mais famille ils ont comme mutumbo ko sarabatu mutumbo azana prédication moko chaque année détruire les liens ceux qui nini bani makambo lukuta ya to tanga romain voilà yoka non tanga romain awa frère nanga na sina tanga ngo mingi Romains chapitre 8 verset 1 et je vais lire au nom de Jésus-Christ yoka il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Il y a fait tant yo zongi na maboko ya papa na yo mona obungi nzela tant zongi pa ya papa afungoli no se kangamaki frère asukolo na makila ma Jésus-Christ ba petolio pe ba peso molimo santo nyo surtout wana ekukata na banguna na yo ba kozala ba marche pied na yo le banta mezo loba mais soko zo na kabilo nezo demerika kozana kata ba lien famille tala yo bien faut mona belo mso tikati au tikate et tout sambela no pété avant là sambela pété sur la muki donc ozana mwana Nzambe oza musika ya Nzambe alors Satan azo kanga yo azo binisa yo azo peso pe bana na yo azo batuna ye azo bala na bango ozo mona pe rien ne va après divorcer parce que oza musika tant ozongi na maboko tant monta ozongi na maboko papa na yo mais bien voilà ce que ozongi on est na ba pona yo yango yo omoni pe allez nous sommes kene na kimia nyonso. Voilà, donc volonté en Nzambe, donc mutua kokota lo les ali wa la volonté. Donc il y a Nzambe. Bana Nzambe ba kokota lola. Donc soko za musika ya Nzambe okende doza musika Nzambe ba ko bumbisa vina yo somo. Mais suka ka Nzambe ako récupérer. Donc quelque part quand tu zonga ngala imso to ça ya fa passer moi Nzambe akota ninga lola.
n'a pas exemple mené à la fois passée. Ce qu'on appelle ça exemple il y a ADT il y a Kimpuni. ADT azalaki na wera. ADT à l'écart de la TV pour na lobake biso to kanga ba bandundu. Ce qui est vrai. Des directeur ya faire nenga lobaki nde bakanga bato. Nde bakanga ba biplitor bakanga ba selio bak. Alobango et puis ça c'est vrai bakanga bato ya solo bazum na ngombe bakundi na kombo na yo. Wera ataka bato belé ndengona. Et vous sikoyo omoni Maria bengo babomaye. Biso bata pembe na pembe mais na souka va kufa à sala vidéo azolo bangana za Jésus Christ bolanda Jésus Christ et ça na YouTube ateya maloba nzambe akufa donc mon nzamba va kufa à témoigner Christ tout ça na Duk Saga oya bimisa coupé décalé ivoirien wana avant kufa tanga bela kinzamba permettre ya bela ozoma okufa pas ni po okamba bandoki ba zepe molimo na yo pardon ba domi pe yo mais nzamba récupérer moi de Duk Saga à témoigner Jésus Christ voilà abi moi c'est Jésus Christ voilà donc ça veut dire que c'est ça ce que za musika na nzambe bien aimé ba ko bunisa libala na yo ba ko bunisa santé na yo ba ko bunisa vie na yo voilà amen papa a oti côté na kombo na Jésus mais zonga po bando beta bango na kombo na Jésus Christ ju papa loba oya atanga so papa singa yaka lelo na ke na ngai pour la zone la mort pour moi est un gain voilà donc c'est un peu ça. Voilà, ça c'était le sujet Yabiso Yaniboso donc qui ira au ciel à Kokota Lola. Nangana tengo verset mon frère. Pour la question aussi voilà. Natangelo moko nazana Matthieu chapitre 25 na banango tana na verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Tenabano la verset 1. Bien la lecture. Matthieu chapitre 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous monde. Là ils seront bien qui ayant pris leur lampe 10 vierges joana bazana ba lampe na bango. Et la lampe c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Faut en la lampe. Babi na ba folle, na ba sage, donc na ba vrai, na ba faux, bazana lampe, bazana Jésus. Batanga komba Jésus. Yoga toujours continuer. Voilà. Allèrent à la rencontre de l'époux. Ndeki biso tout là wa. Tokene ti dozo teya, tokene potokuta nana époux na biso qui est Jésus-Christ. Na ba faux, na ba motuana. Yoka. 5 d'entre elles étaient folles. Donc parce qu'il faut do bato maboma donc ba faux, ba livré. Parmi 10 wana. Yoka et 5 sages. Sages sous ba biso bato to bana nzambe. Voilà. Yoka verset 3. Les folles en prenant leur lampe et ne prirent point d'huile avec elle. Donc babisko ba folle wana frère, bazaki na lampe qui est Jésus-Christ. Mais bazaki na l'huilité. Ozomona, so tant ça na l'huilité, lampe ko pela ndenge nini. Ça veut dire quoi? Bazana parole, mais bazana révélation té. Bazana Jésus, mais bazana Saint-Esprit. OK, les deux font qu'un. Le 3, le Père, Fils. Donc, c'est-à-dire, lui, l'ouana, bazana ngote. Mais bazana ngoma Jésus. Toi, na Jésus. Mais na kati mo ba na Saint-Esprit. Voilà, bazana parole pour ba te ya danger ba toi na. Mais so matin na bango ezana révélation te no bazana humilité. Toujours continuer. Yoka. Mais les sages prirent avec mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Voilà, pour que ce soit un vase d'or, basali, frère Yoka. Comme l'époux tardait, Yoka, tous s'accomplir et s'endormir. Tous s'assoupir et s'endormir. Donc, tellement que hier, soit melakoya, mais azou melabo, allez bamsusu, balali, donc, tu l'invites, mais Yoka, tu continuer. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire, nous sommes, au milieu de la nuit, faisant boutouté. Donc, ça dit que, au milieu de la nuit, nous sommes au temps du soir. Voilà. Nous sommes au temps du soir. Donc, au milieu de la nuit, d'attente au commis, on cria, voici l'époux. Donc, soyez. Yoka, allez à sa rencontre. Yoka. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Donc, n'a pas folle, n'a pas vrai, n'a pas folle, n'a pas sage, n'a pas faux, n'a pas vrai. Mais surtout, l'amour qui est bon, bangwana, bah, moi, bien, bah, ça, côté, bah, ça, n'a pas chaîne à télé, bah, y'a ma baie, mais je peux toujours ma baie. Donc, mais surtout, toujours ma baie. Mais yoka, le bas. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Tant que Sogoya, Bakuya Bouye, Bana Komba Yesu, mais Bana Saint-Esprit, mais Bakota Lolizate. Pour Saint-Esprit, Ndazo Memabiso, Yesu, Namoli Moza Saint-Esprit. Nsambe Likolo, Akomi Mutu, Eko Kufela Biso, Akomi Sko Molimo, Azana Biso.
ozomona siko bango baza na ngote baza kaka na kombo ya Yesu na munoko soto Yesu ya pokota il faut ozana yena azana kat yoka reva il faut azana nous ne prêchons pas les écritures bien aimés mais nous prêchons ce qui est caché derrière les écritures. Scandale pour le païen frère. Donc ça veut dire que baza na l'humilité bana Saint-Esprit mais bakota lo les ati bana kombo ya Yesu bana apparence ya frère Alimia mais tala mai kalambai otali na jibi ozomona ke mona nzambe yeyo donc azana apparence kaka mais quatre Yesu azana yete voilà yoga les sages yoga se te répondre bango les sages répondirent non il y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et là c'est mignon. Le cas bango bate kaka nyonso bate kaka parole bate kaka opona komona ye ko senga bambongo o ba partenaire o ba nini le cas bino bo somba kande le banzambe bo kende place bo somba ka bo kende ko somba bo kende ko place bo tekaka ozomona yoka ezokone pendant qu'elle et puis bon ba ke location ba ko somba ngo moi po baza ba folle pour moi bilo zo bango ba folle pour ma sala ils ma ba na nzambe yoka pendant qu'elles allaient ba ngo pe ba ke en acheter. L'époux arriva, et Jésus, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Voilà. Et la porte fut fermée. Ainsi là, verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Oh, yoka réponse à Jésus, frère yoka. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, frère. Je ne vous connais pas. Ça c'est la conclusion. Bon, aïe binoté, mais vous allez qui la lampe, vous allez qui la lampe. Mais aïe bi, et que na bosani binoton, na boy bino botambola qui m'appelle, mais albi na aïe binoti. Yoka, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Yoka. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Veillez, tu me colote, tu peux ngongate, papa koya lelo. Ça veut dire que zonga batouana bazo bébé ça va finir bino. Voilà. Ça c'est vraiment conclusion à Kitoko et à verset Oyo, mais tout quand même rapidement parce que moi ma mituna msusa mkem kezali awa. Na quand même deux questions à Bandeko. Amen. Mais avec au dimola biso Oyo zali ba sujet tout ça quand même Bandeko. La Bible alobi n'abandonnez pas vos assemblées. Yo à chaque fois nga toujours batba bima la église bâtiment tout ça mais batba autour na mais assemblée Oyo nzamba zo loba awa quelle assemblée. N'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Parce que bâtiment va assemblée quand même. Amen. Mais Bible lobi n'abandonnez pas vos assemblées. Frère, que Dieu te bénisse. Au moni place na mona bato bazab na ba faux, bazab na ba folle. Bazab na lampe mais bazab na humilité. Pambate verset wana ndi béni na le Seigneur et le belaka Paul mtaluba yango. Ça veut dire Paul azalaka judaïsme. Paul, moi tant que le bagage bosso qui m'a dit ko bomate bato bazongi na mona ba commenter ba Paul aboma Paul atikala ko bomate Paul bazo ba ko persécuter ba chrétien. Voilà. Donc ko tumbisa bango ko bekta bango ko bumbisa bango pambate azalaka judaïsme. Ozomona na kata ba judaïsme bande ko boma ba chrétien. Ozomona pambate pourtant Yesu akei bango sikoyo bazo kende ba temple té yonga benga bato mukinde ba benga biso ba chrétien. Les chrétiens viennent des mots Christ. Neto ba kabiliste bato basana kabila. Ba tisekediste bato basana na tisekedi. Ba mobutiste bato basana mobutu. Neti biso ba chrétien po tolandaka Christ. Mais Yesu nzamba benga biso chrétien té, nzamba benga biso ba santo. Voilà bana na ye. Voilà, ça veut dire que Paul mtaloba version ndeko nangai Paul azalaka judaïsme. Paul tango bando ke nakata judaïsme. Voilà, basé ba judaïque voilà. C'est autant ce Paul akutani na Yesu Christ nzela Damas. Frère, Paul siko akomisko ko kende pa bandeko na ye na banda kuna bango ba chrétien. Nde ayebisi bango skoyo n'abandonnez pas vos assemblées. Nde bo sanga na banda kuna bino bona banini na ba coin de rue bo bondona ngote bozo on na temple te po azaki na temple. Moni bozo on na kotanga verset mamuke yo na tanga lo mamuke na Galates chapitre 1 na blanc dans verset 11 c'est Paul qui parle. Je lis au nom de Jésus-Christ Fayoka. Je vous déclare frères que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme yoka mais par une révélation de Jésus-Christ. Yoka, verset 13. Vous avez su, en effet,
quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment, bien aimé, Yoga, comment je persécutais à outrance et ravager l'église de Dieu. L'église de Dieu, ça veut dire groupe bananzambe. Bazo ravager bango. Donc, au rotanga, ngozo mona Paul azelaka na kati ya judaïsme. Bango après Jésus, donc bango na batuana bazo kinde ba na ba temple té. Oh, bango persécuter bango. Ozo mona bazo panza bango, ba ensemble na bango. So ton Paul akute na Yesu abiate. Yande kuna akomisa bango lobi no boka bonate bozonga kunate bo banel babiloko na bino ote yango yeso lobaki là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, toi, la nouvelle alliance. Yesu, mouli monsa de zasu na kada ba temple te et comment tati na mutu. Yonde frère na mu Yesu ngapa na Yesu tanto kutani boy azakati na biso. Donc ça na mosi na bana bozo sambela azakati na biso. So ba assembler alléluia zanine parce que ba mangomba la pesa ba assembler aussi. Ba mangomba wana eza na volonté, eza na volonté frère. Lukuta eza na volonté ya nzambe te. Yoka lelo otangawa. Bien aimé yoka lelo otangawa. Yoka lelo otanga tozana Acte chapitre 17 verset 24. Yango je lis au nom de Jésus-Christ fait yoka. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Tant lui qui donne à souffle de vie, ma respiration, donc toutes choses. Donc, Azan a besoin de ça, les ndakuti. Voilà, donc, tu as besoin de onda kwanzambe, ça la calme, au cher, et ça, c'est un brigand. C'est un faux serviteur de Dieu. Fais-moi bêta ma kofi frère. Pour bazo kosa surtout ba maman na biso mingi na Congo ba tangi mingi te. Ozo mona bazo croire na makambuana. Ozo mona ba mukuna. Donc ba mouton. Ozo mona bazo maté bango. Ozo mona ba Moïse Mbié. Ozo mona ba Mathieu le Tunas alana ara koloba. Et Dieu a dit ba ça peine avec expression. Ozo dire na Congo na Kinshasa, il faut interpréter le bapel. Yozote na français, mouton ba na lingala. Donc ils ont pour séduire tout ça. Atomes, déjà comme ici, ceux qui passent tous, ceux qui passent tristes, ceux qui péniment, tout ça pour nous lier à Bambongo, bateau basé la volonté permissive de Dieu, bateau qui dit fait le bateau zika le globe en tabana moto frère Bangoana, mon ba cabri, ne bateau zika batuana. C'est ça frère. Donc ça veut dire que c'est ça la parole de Dieu. Le message wana eza pona biso ningi tosanga na bandaku to sema soki toko na bandaku na basi na biso na bana na biso voilà yondo côté ya mwana nos parents enseignez à vos enfants mwana yo mto relaxa ye nzela ya nzambe nzela ya vie yo mto pesa soki ngala mwana sa mwana nzela mwana ozana beaucoup d'estime na ngai ke na yo voilà ici monsieur également ya mandeko toute autorité vient de Dieu vous continuez sur ta pas là nzambe je crois que même la politique, le baron Moaming, le discours également, comme président de la République, toute autorité vient du Nzambe Moutou, à Pondaga Moutou. Pourquoi comme beaucoup consi. Mais quand d'abord expliquer Bicho, c'est quelle autorité Oyo Biza Golobé. D'accord, répondre bien aimé. Nzambe a lobela kamokilité. Nzambe a linga kamokilité. Nzambe a linga rande bano yayi. Pourquoi ça Tangu Satan frère Nzambe ataki Adana Eve na jardin d'Eden. Satan ayeko kosa bango po na kotia mobulu kati na bango. Vous comprenez? Nzambe atinda biso frère pour te bundisa puissance ya Satan. Si toi tu es là sur la terre frère et puis on peut sa révélation mo kondé na lobaki tomba bengana ki ye démon wana Satan akwa ki na ba ange belé. Ya on te benga misu bakwa na mai milimo zamba milimo moto ba démon wana. Ba monde ba démon frère ba lataka nzoto alati pe nzoto mobali nzoto mwasi ayeko luka pe basa bimi na bango bibala bimi na bango. Voilà, ya on ba te belé bo bota bana na ba démon. Voilà, ils appellent comme moi maman olali ozolo tozo sangana nzoto na mobali na yo, longia mobali na yo, mais ça démon o te benga ba mari de nuit ba femme de nuit. Ozupe zemi longi pe mobali no, mais il y a ça il y a nzambete bango no mona bataka ba mbeli facilement ko katolité facilement ba buka ba teka ba kabaka ba bango wana repele be beaucoup to akena voilà donc basa bana nzambete bana ngo basa belé ba ba fait nazo biso vérité ndeko tala na famille na yo yana mutu musu tamsu yemta taka trouble na famille baza yana mutu musu tamsu yemtu donc ba musu tamsu yemtu mutambo wa famille de faut passer parier so passer parier te lumière ezate donc eza bana ngo basa belé bande ba komaka ba grand de ce monde yo ka révélation musu moi na nzambe moko ta kozaka grand de ce monde. Voilà.
Voilà. Et ça na politique, et ça na musique, et ça na affaire. Moi, dans mes frères, c'est normal. Au moins, même ça c'est une politique, c'est normal. Même ça c'est une musique, c'est normal. Même ça c'est. Ça pas na bisoté. Moi, dans ça, pas comme président de la République. Parce que ça pas na bisoté. Tu vois que toute autorité fait de Dieu. Parce que nous avons le kilo tes frères. Donc ça dit bisoba dans ça, mais toute autorité fait de Dieu frère. Montant aux ensemble partout au Kindi. Bah on peut sous valeur. Bah on peut sous quitter au fanda. Bah on nourrir. Toute autorité vient de Dieu. Au monde il y pasteur également, pasteur peut dans la bonheur. Bah Luka t'es bon, bah on a ma casse. Yo tant yo mo bika tellement dans ce lango. Faut vous passer ba kiti. Mais bisoba dans ça humblement. Frère, na autant verser mo pour moi que ça ba le bela mokilité. Yoka na ça na 1 Jean chapitre 2. Yoka na kena verset 15. Yoka frère, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Yoka, n'aimez point le monde. Yoka, ni les choses qui sont dans le monde. Yoka, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Yoka, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Yoka. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais la volonté, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quand pas toute autorité vient de Dieu, présidenté, royauté, qu'il y a preuve, pour être un bon politicien, il faut être un manipulateur, il faut être un menteur, il faut être un criminel, voilà. Il n'y a pas le il faut donc c'est ça, il faut que ça peut canaille, moi voilà. Voilà, ça veut dire que toute autorité vient de Dieu. Bien aimé, la mort va misser le barango, et puis bon, conscient va le bela bangoté, va le bela biso. Frère, n'a pas sauté tout que de fait mon gars n'a jibelelo. Au moins, on va repérer honneur ma casque au lécaille. Pambate, et à Nzab, nous avons un humble, nous avons un monsieur frère, j'y ai tant au sembler tiawa. Au moins, autorité, on va tout bafandi, n'a pas prier. Tu connais le bafete belé, au moins, bâti les missinga, devant batutu. C'est ça, toute autorité. Et ça, c'est que non. Question, rapidement. Amen. Quelle grâce. Sujet Moussou Zali à Bokechu na cimetière. Bokechu Wayambo. Et puis tout le monde également côté Fali également batini pe dans cimetière également bazan ko sasa bazan ko saka baba ko saka. Comment dire tout simplement Bokechu a sali na cimetière. Ga peut-être ba image wana izako ko signifier ni so tali Bokechu na cimetière. Côté on a na cimetière pour la yo spirituellement parlant ça signifie quoi? Bon déjà pour na répondre à la question on a na kota na makomi au moni Bokechu eza combat. Eza combat ba bundaka pour na Congo. Nzambe a télémisa bango ba bunda pour na Congo frère. Na katia combat tous les coups sont permis. Ozomona ça dit Bokechu tangaza ko loba bongo frère eza azoluka buzzité. Ozomona azala ko combattre yeso loba kini so boboyi batunanga ba loba mabange ko loba na place na bango. Mako Bokechu azo sala wana frère za ki soit disant ba na nzambe basala. Mais on cimetière quand même. Non, toi qui es dans cimetière. Na combat na ba combat. Ozomona so tenga Bible ko mona ke ba Jean Baptiste ba otemela ba roi, ba otemela ba Moïse devant Pharaon. C'est Pharaon zaki homme d'affaires, non? Aki mokonziti. Beaucoup de monde donc ozo tambola bien ti. Okangi ba bana na biso, okangi bana nzambe. Et fakili mais bango ba comment ba corrompu, ba pesa bango ba mbongo, et to sembela pona Congo. Païen. To sembela pona drapeau Congo. Païen. Ba drapeau ne zakana ba. Ya ba bloc ba secte. Ozomona ba sana ba nzambe te. Loka ba kanga bango minoko, mabange koma ko ganga. Les combattants, ba Bokechu, ba commandant Esso, ba Babé Masombo, ba Digera, ba ça est belé frère, ba Serge Seledino, ba ça est belé ba nous venons également de perdre des grands combattants. Serge Jouelo. Ah Serge Jouelo c'est mon petit frère, oui bien. Moi dans mon quartier na biso et puis si pas si. C'est un ami que d'autres perdent rien, un grand combattant également qui a lutté. Ba condoléances na famille Mobimba. Pali na pesi bino tout vraiment ba condoléances moi na quartier na biso yiko la benga comme ça JF yo za leader banda quartier
donc na prendre un peu na tongo lelo et puis si passe et puis si mawa voilà na kombo na Yesu Christ amen au moni kamozolo ba nandolo bani papa ba bokechu voilà comment la bango ezalaki voilà au moni et voilà mais so ba koma corrompu ma bango eza ko ganga o bokechu ake bible zo perception na kat na nenga liloba bible zo perception to consulter ma mort voilà na nenga liloba mais so ba selon combat ya ba combattant ya ba eza combattant moko na bosa na kombo na ye azarama mulai pembe boale kara mingi denwa to leka pa mingi nima na bosa na kombo na ye na lingaki mingi na bosa na kombo na ye na bosa ala komate akala penza za pembe boy o ko se reconnaître na lingaro mingi mais comme le prochainement na peso kombo mbote na kombo na yo eza pena lokola ba chura mboma eza bato ba bundela pe mboka ozomona ba vérité mso ba bimisaka frère ba bokechu tous les coups sont permis ils ont la carte à guerre bazo bundela mboka mais au bokechu sali frère na ko sote bokechu la fois passée à lekaka pona bercer Kofi osoma ko bokechu lo baka Kofi alela rapeka na mabili yo mambo lo baka famille na yo ekopanzana bokechu lo baka yango et panzana te panzana te et panzana le répondre te panzana te panzana ozomona donc ça veut dire bokechu ndinga zana batu faut basa la attention batu nous bazo bumbisa bokechu basa la attention voilà ozomona basa la attention et puis baye bango ke makambo na biso to koti yango parce que ngato na moniki bato na cimetière fa na buko ki mabolongo mais cimetière quand même on peut pas consulter les mots aussi ba ngala ibi bokechu awasala ngo na ndenga kumba ozomona parce que omoni Bokechu n'a jamais déclaré publiquement que c'est un serviteur de Dieu. Il n'a jamais déclaré ça. Il a déclaré ça combattant. Donc, tant que ça combattant fait, oh non, ça là, frère, c'est spirituel. Dans une vérité, c'est spirituel. Au moins, biso frère, au moins, biso de nga ceux qui n'a qu'un cimetière et comme blasphème. Parce que nga j'ai déclaré, voilà, je suis de Dieu. Dieu m'a envoyé pour ça, pour le royaume des cieux. Au moins, mais Bokechu, commandant, ils sont basés belé, basés bunda pona mboka. Tous les coups sont permis. Mais si quand il y a Kendengwana, batona bakeba, tanzo lobawana, et puis na munoko na komba Jésus Christ zozanga te atanga nzambe bakoko nzamba kimbango nzambe Jésus Christ. Na ba message ni sala Kendengwana. Soko yoka rango. Voilà. Alors tant banso bakena ndenga cimetière charnellement. Ba bakeba répondre charnellement. Baké charnel. Charnel. Ozomona, bakena charnel. Et puis bakozo ba retour frère, ils ont danger pour na bango. Bakozo ba amo ke Bokechu c'est un faux. Si c'est un vrai, fait au monde ba retour bakozo kuna. Bakozo ba retour na ba vie na bango na banda bato bakena ba cimetière wa. Faut ça la keba. Au monde bato faut ko pesa bango ba respect. Ba Bokechu bazo ko ba lumumba frère. Dans une vérité, bato Bokechu bazo bato mo fo poka mboka na biso congolais alingaka moninga ne congolais te. Normalement bato ba commanda iso bato mo fo baza la respecter. Ozomona parce que o bazo sala lelo fanga na mona musana biso mona pause pendako mutache pena bokoto nazomona mba mutu na pause atala Bokechu atala commanda iso azotala babe masombo ozomona azotala ba combattant atala Serge Dino leka ki pa Serge c'est le Dino leka ki pa papi gen donc ça veut dire ayoka makambo mboka ayoka makambo belé ozomona donc tous les coups sont permis bato basala qui réplique la po basa charnel. Ça c'est bien pour sujet ya Bokechu. Un autre sujet Zali par rapport à l'émission tout ça là qui la fois passée. Oh le belaki sur comme ma batna poto et ça Zali ma bene fallait mimi bateau au quartier. Je crois qu'il y a une émission là bateau belé ba interpréter comme mabé ba ko défendre Fali pour spectacle naie. Mais d'abord correct parce que bateau belé ba benga ba tin ba message je ba message na bango ils sont déçus. Message mo tindelinga ya frère na biso na pesimbo te ba ndona na compromission est-ce qu'on côté quartier la terre on peut pas quartier la terre au côté là tout ça. Oui, na quartier la terre au bunda. Mais quand d'abord qu'on reposer parce que on parlait sur le fait d'accomber ma bande poto. On parlait pas spirituellement, on parlait pas ce qui nini ko mema kaka batu na poto moni ndenge tama ya meba na poto to moni batu mususu oyo ba camarade ya Bill Clinton ba ko finga Bill Clinton okomi ngulu afali yango biso de ko lobaka likambwana bene me komema mutu na poto est-ce que ça mabetu malamu yango to lobaka fuza mona nzambo za nzambe biso to beteki na ba kofi mema kinga na Kinshasa kofa zo senga na poto ça dit mais talon c'est la nzambe yango to lobaki de oza aza korbo asali ke nzamba utiliser pour quelque part mais au mona mais batwana bien sûr basala babiloko na bango ezaka amimo na poto mais azu molimo na yo azu étoile na yo pardon ozoma toza na exemple mona ya Fali amima monu nani na poto comme nani Kabuya
Kabouya aza penda ça mourant. Nous avons moni image mazo kota depuis kini avant kota kina. Mais quand on peut avec ça kufi na kine ko révisser to kine na poto voilà ils a bongo ser mo benganga grand frère ne propre frère alingaka bumaye mais atindi na poto banda ko na poto pour kufa. Nous avons pas ça kufi na Angola et au révisser. Nous avons donc ils rappellent ningwana mais tala mutongoza na poto. Biso to yibi ba bloko wana nous avons bato misala bato wana so ba simbi kis na ba basala makambu na bon sens il faut azana besoin ba arme na besoin de toile il faut azobino be toile sur le plan spirituel to lo bakeno et ça m'a bé mais soko c'est nzambe ça dit to be sur ya nono ba diamant j'ai même ta même été quand même tout qui n'est plus dans normal frère attends so ba bato misala m'a bé quand même volontairement pas même rabattu mais si là sans qui écoute azala ba pensa ça les m'a bé petit musu ba la bango et kinu quand on vient en poto ça la pas boulamu merci comme le biona au moins on peut réussir mutu le konyo surtout ko lingo zo ngo filete voilà parce que ce qui a pêché le félé c'est que yé a bindongo yo sombiango vous mona amimi na poto mais a joué étoile na yo a sombiango au sombiango na voyage mais ce que pesa ki mbongo ne ba so ozana ba billet bangulu ne ba wera ba na jibi ba na bato vous mona au pesa mbongo na yo ata misane ko zo te po yo pesa ki mbongo na yo vous mona c'est ça ko linga blogo ya ofélete oh awa biloko ya ofélete te so na ba moyete te ya on faut ça na prier on ba chege na poto ils sont où les chege là mais ba so la vie ba so ba zo peut-être ça exemple moko non je peux pas donner exemple na ça ba TikTok wana je vois la vie na ça la ngapi na mona mais faut monene ngaza oui mais c'est la vie on dégaza na victoire vous mona c'est qui t'es quand même frère ya mo frère même battu pas la vie ba ça peut ya mo battu na tout frère ya mo battu nazo zonga faut uzana Yesu tant uzana Yesu frère ya de faire ça mon atanga qui déjà natanga on la fois passé natanga le sous yoka so uzana Yesu te fait battu na baza ize ko faire le banatanga ba kombo pona ko ngali pum foko tia soyi ela timi ka kabelo babilamba akabelo ba mbongo mais Yesu nini kati na yo voilà abino ba poto petit luka finayo mais asa suivi yango nous nous mona mabale zo simbate misale zo simbate kombe ba mema na poto ba kufa na poto bazonga bibembe nous mona siko voilà donc j'ai là la tengue loko moko na tengue ya verset mona lingango mingi tout ça na Jean chapitre 10 yoka verset 27 je vais lire au nom de Jésus-Christ mes brebis entendent ma voix frère je les connais elles me suivent je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais yoka et personne ne les ravira de ma main frère il faut nous moko yeba kinaza nzambe attends ndeko na ngata non autant nous en païen ngana ki païen na frère ngana yebeke na za mwana nzambe atana que ça le kobo na ngai frère on attend robimana na tout faire on connaît tes on a continué fuka minza melimbi songa mais grand païen ce ko kanga biloko matoyi ami na ngamoko streli mikobi na te so yebi streli ouais streli mikobi tu l'as streli amen na pesi mbote siko zali mikobi tu es depuis kin voilà le streli a selinga témoignage moko na kamba abi na frère chef nous aki anzabe banda kala abi na ndenge nini abi obenisanga na studio na yo pona saka sintemo atoyimba na ye abi nanga kureki tout mona kaka ofukami ubando sambela tobi oba vantiro ni tango siko sambela amen urezongi semba betela ngango ngabo na bosa nango ozomona nga margué na zalaki païen mais na yeba kinga na za nzambe na beta histoire via à côté de la chambre na 3h du matin na bimisa bible na bando tanga voilà donc ça dit ngana yeba ki na za nzambe yo moko otya kutu vocalement na teki na quartier la tena répétition biso tolobaka kutute to pesani osona nzambe voilà un païen on a munoko nanga tanga nzambe voilà donc ça veut dire que je savais que j'étais de Dieu ya monde bakamto ba koka koka ngate yango na zo bato faut ozala na nzambe sambela ka avant lala sambela ka soko la muki obimi ozongi osambeli okota moi transport ata 10 minutes pas manza osongo ba 5 heures de temps ba prier mamba lokuta ezande kozana connexion na Saint-Esprit ndoko kokoka yote ça c'est bien et là on peut le biona ko faire bimela yo ba so ba kota doute sur comme mo lo ba bi non pourquoi bimela ba mission sur que ayo bimela pour la nini ça c'est question répondre mission wa muke et puis vous allez à Kissinger ne peut se yepé muto lo ba ki yango qui aura lobby ayebi très bien à Kinshasa parce que le même Maramba Fali a vraiment défendre Fali qui yo na Kinshasa au bane ko violer ba fille également ça la ma bébélé ça la na ye ya tina ndako na place na flat pas là ko kota tina kati ko travailler na flat non parce on là là a ko kota na chambre na ngai ya no kota tout ça asa le putain ko kota na ndenge ni qui yo ko kota na chambre na ngai violer ba fille na bon na
na beau rêve voilà hôtel beau rêve eza ya ba camarade na ngai c'est ma famille ba kulut nanga ba Jacques Ilunga batika biso ba Lus Ilunga batika biso Amika Ilunga batika biso David Ilunga na Londres mon président tozala ba Jean-Luc Ilunga donc baza ebele ba Ilunga donc c'est ma famille yango ça sona keka Kinshasa il faut na beau rêve pour na promotion ya hôtel ozomona ngao dazem tumoko tamso da futa répéter eza la famille na ngai omoni donc ça veut dire ko yoka kisi njola bavana ka pembeni wana bango ba beke ngana zo répéter wana na ba mission na ngai na ba babia bayaka babia kuta yako mona azo yemba pe na ba mission na ngai voilà yemo ko su babia pe so ayetam so répétition na PC basket na PC pe lo akena ko na quartier latin wanga c'est la longue quartier latin moko su babia amelanga bilamba amemanga ba mikicho ayuma na loba omoni allez to ko lukaye diemo kisi njoka bando kanga babia soki na ngana mo ya noir ateka babiloko nanga kuna pa melano ozomona yemo kisi njoka akobisanga chef mutu nayo batika eka na bi botike kaka wala mutu na ngai voilà donc ça veut dire kisi njoka Martine ngana beke Christine petite sœur yemo kaka vie nganga mbacho ya lokal bala mibali wala bi zwa kaka ayibi na ye mais makambo lobi Christine faut banga nzambe ngana commence ngaso plaisir ngeza batutu baka loba makambo nanga balobaka lokuta nzamba zo baba yoko na likambo mais bakutu na likambo te voilà ozomona ce que peut ezala qui vrai c'était quand j'étais païen mais na bonzambe nzamba limbisa mais nyo solobi eza faux ngana tikala ko violer moi si mokote ninga na zalaki na ko violer moi si basi bazo bango moko iye moko kuta pesa nga pe basi ye omona ba petite sœur ka oka on a les pisanga petit oda zo vient na ngai voilà donc ça dit oh le bi ngana viola ba lukanga akosi na ye ozomona ngala donc makamba lukuta plaisir na ngana ti janvier pas au moment na yebi atamo na wana te ce qui février ce qui peut mars ce qui peut avril na bi na nga payer te voilà donc bato lukuta na lukuta ça le quoi mon ken pia na comme na Belgique awat ozomona mona aloba su kombo na ngate pa bike to ko kuta na pe awa ozomona voilà lo ba su te mais asala émission moko aloba ngana za clochard na la na melaka diamba ngam tu mama na nga ndaka awa bandi kunanga bazalaka awa na koma kusa ndenge nini mwana poto ya tongo na botama awa na zango na mosi na bana awa bazana bandaku na bango e bana boni na kokoma so clochard ozomona et puis moi je travaille ozomona donc bango bagala momba lukuta koko sala makambo songa ba makambo ba leader na bango ya solo kisinjora azowela poto akendaki pa héritier et moi bebisaki et pas kofi ko za kozonga soute aye pas fali il faut akosa finga bongo pour le kanzela poto zomo o babide bisa ta biso to ko bengisa peyo zomo na ndenga bunza be zo bebisa peso mais pour ko bengisa yo kisinjora to bengisi peyo ye pinda pa comme le na poto o tiki pe ki lesbienne na imposer le boko na kombo na Jésus Christ o komda Christine on be ko sala o mutamana maman Françoise a memata na musala na ba voilà maintenant on zo ka boye o zaka ndengwana et puis maman mingi na kombo na Jésus Christ mais il y a Sokoko Sokoko o ya ko dénigrer ex-femme na Koffi Olomide dia le bazar ma B et tout le monde que moi na Koffi également dit vous répliquer comment vous comprendre quand même Sokoko c'est un païen Sokoko c'est un sorcier Sokoko c'est un perdu ba livré ba mwana ba na satana frère ngasi ko za pona mosi na yo na hotel ba no finga mosi na yo na luka na sangisa bino amwa ke mosi na lingi ne teto yo lingite mais ngasi zo fona sangisa bino mais yo zo ko panza comment mosi mutolo ba ke mutu zo sala te to noni quelle audace ozomona ayaka pe ko Sam azaki mutu na ye apeka ko loba mabe ya Sam ka bongo na TV soit disant millionnaire o banda pa ko makini mosi no otike na ngola mosi no aza wapi Umona, tu es un païen. Oko mona nde boko suka boko kabwana na Koffi wana. Biso to yebi vient na biso boko kabwana. Oko finga mwasi oza mutu mabe. Songi na mabala batu. Tama kama lobaki pona Sam. Quel que soit le problème, sans pas répliquer intelligemment. Voilà. Et je ne pense même pas que c'est un homme qui a étudié. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Un faux type comme ça là. Maman Lia, beaucoup de respect. Ce qui a sali Koffi Makambo, Koffi Azo Salaye, vient qu'on craquer. Moi, je suis sage. Na pesi mote Maman Lia. Na pesi sœur nanga Eliane Nitu mote mingi. Didi Stone ma fille, je te dis bonjour. Didi Stone n'a pas de finger inutilement. Azo bunda pona maman nae, c'est normal. Peut-être bazo ridiculiser maman nae. Et puis Amibali bazo le baté. Yamibali bazo le baté. Mon so bazaki mikolo déjà laissé baké ko beta fiona. Ce n'est pas bon ce qu'il fait. Il faut que ça vieux ozo sala mabe parce que c'est mon vieux. Na ça qui vérité pour nazara na besoin via atika mabe. Voilà na kombo na Jésus Christ. Pour ce que Koffi bongo frère Mutaba
ya kuyita kutu bien. Voilà, il y a des aussi cette émission na biso. Quelle grâce. Tu dis c'est minute belé. Amen. Mingi na picho patch na ba tout bolandi biso. To comme na suka mon frère. Donc bossé ni mutu moko frère. Patch panda. Patch panda to pesi mbote. Oui. Mapinga. Zebra. Zebra force sécurité voilà. Ochinga. Zebra Patrick Ochinga. Amen. Aux États-Unis voilà donc la musique Bozali partout à travers le monde. Dieu vous bénisse. Très bientôt la au prochaine. nom de Jésus-Christ. Ciao. Amen. Quelle grâce.